Est-ce qu'on a relaté ya yeba? Wera yeba kinda kuna songa na yeba inda kwa wera ta. Mais wera d'abord no yeba na biso. Et tant wera yeba inda kuna so yeba chora mbom te. Mais nga déjà yeba inga ba erwana. So da to beta ba lever les rideaux à wenge à cause nanga. Olandinga et wera so yeba na biso ba lambelie ngombe ya pepe soupe na pomme de terre ba tcheli azoli ya kuna. On comprend? Kenam tan yazo beta masolo ya wera wana. Mais à l'obi pour la serre, mais nga wera bano ya pa na biso nga na yebenda kwa wera. C'est problème wera te hein. Ya problème wera te. Pour na yo na chura mboma. Mais nga ce qu'on a épingler vérité s'il vous plaît. Ya la l'aise. Opposer question. Non mais après non. Mutatumbolo za wera te. Non, nga pe na lobi te ke wera mutatumolinga. Mais nga na besoin na relater histoire. Très bien loba. Donc ça veut dire que bangate ba question na yo ba réponse nanga. Parce que tant biso to fanda rabino ba vérité. Mais etika la quand même na muto quand même à tumbolu. Non mais non, nga na yekoluba na répondre s'il vous plaît. Ba to ba ça la jugement. Nga ida ertan to ba wera. Po ya loba ka on a cadre monétique ya otombo la wera. Ya okitsane ti ser nanga. Ma éviter que ser nanga kufa nga netwa ki lokola. Akufa na 2000. Donc akufa na ba 29 ans. Nga na douleur. Il faut boire ça chura mboma batu ba ebiete. Ok, batu ba ebiete. Nga na ebiete, yo ebiete. Ça la monsieur, ça la 50 000 vies. S'il vous plaît, si vous proposez nga on comprend donc aolo ba makambu ya pamba. Ye chura mboma na Paris a fouté la studio azana ndaku te moi si a benga. On a problème. Non, si vous avez vie privée. Mais tant il y a le bas qui a vie privée na za droit. Alors yo awate, tu finis à shooter, tu ba vie privée payer mon tout. Tika ba bêtise à pamba. Tant tout ce qu'on yeba qui bon fallait pour tout na question. Na tout nyote pour fingaye. Mais la fingité tant mais tant on traiter moi ça benga na ye. A foutre la rage. Na beski tant il y a le bas qui anga yo lo. Le bas qui ngo awate. Le bas qui awate mais tant yo pose qui question o le bas qui te que na souci que na vie na kutana na ba preuve ebele abana obundisa mabanda kala so tali parcours na kutana ba combat ebele minene JB oui nga na yebi on a petit frère na ye mais na yebi ki azana nzambe omoni ya tambola lokola torti yebi ke lion nengozo mona ye ba opesa biso bible et tel so ba conseil entre lion nature entre lion na torti lion azana animal moko banda botamati lelo so bana mokile banda ti lelo lion o asala 100 ans ate natala kulu tujoko ka bengela bi jibim piana alors beta concert na poto na ba nzembo nini oza na wa secret osala sexy aza aventurier joka ka bengele un grand aventurier bon Michael Jackson a beta gi awa abeta ka chaque jour na nouveauté faire azo beta ba concert na poto abeta nzembo kalate fallait azo beta ba concert na poto abeta ba nzembo ya kalate veredi ami sa ote ko beta Bataclan bande tisuka ba Eve na ba Eve ezali ba nouveauté to ba ancien succès papa taboulé ya beta mazé partout te est-ce que muto maïla kolo babongo ki na aja joka ata so flatterer ngo leki give me luck sweet treat me sweet give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC
allier savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Le Quartier Latin International, l'Orchestre des Stars sans comparaison, l'Orchestre du Peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Kofi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Au Salabiso, merci de poser belé, Botalabiso à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en temps réel. Merci de poser belé, Bolanda-Biso. Que c'est bien dans la société, dans l'événement, dans le concert, dans la barbecue. C'était album single EP contacté biso tout le monde activité na bino biso na sur la Vérité Studio to na shooting photo professionnel pour na ba mama et zemi pour na bandeko baninga balana au ça l'anniversaire na yo bien avant ça les shooting photo na kitoko pour na bandeko ba poster yo oza na société na yo la pour sa marque nous a valeur na ba photo kitoko contacter sur la Vérité Studio shooting photo to travailler 6 jours sur 6 donc sur bengi biso toujours rendez-vous dans le studio, sur le photo, dans le banda, kakayo, mais que ça déjà dispo, branché à shooting photo ici, il faut m'amener sur la Vérité Studio. Merci encore une fois de plus pour la confiance. Oh, bon, salut, biso, grâce, n'a bien toujours vivre. Nous avons un concert belé dans la France, mais venez belé. Nous avons les mythes Kofi Olomide, le 29 novembre, la semaine prochaine, dans 91, 39e anniversaire à quartier de la tête, invité à Nico News, ou à la biso. Boya Tokutana na 39e anniversaire il y a quartier là avec le mythe Kofi Olomide légende. Tozana mon amboka son excellence monsieur l'ambassadeur Gims l'homme fort très fort. Rendez-vous eza na décembre le 19 le 20 le 21 le 22 5 dates na kata Paris la Défense Arena et Copela Montebozo à place Nabino. Mama sepe sibiso rendez-vous le 13 décembre na la Suisse. Bandeko tout autant la biso boye belé tout autant na Suisse le 13 décembre avec Kofi Olomide quartier de Togo complet. Bozo ba place Nabino s'il vous plaît. Merci pour la confiance, la considération pour ça la biso. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour Bogis Pompema. Bonjour Miguenima. Bonne santé Kulutu. Ouais, santé qui tourne par la grâce de Dieu. Programme yande ko na biso tika biso zifio to na bakundiye na bakundiye te so bakundiye te bakunda eko. Ya liboso to remercier grand Dieu à mettre à temps et à circonstances. To là qui bibemba na musi biso na maanae. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous en a kondima que nous sommes plus que vainqueurs. Pour yoza 4 ne chose plus fort que yoza na mokili. Donc programme Zifio Tunani ezali samedi oyo vendredi bakokunda Zifio Tunani na Londres et à Sonam mutu ya batu apesi pasi makasi. Donc merci à trop na famille Tunani, merci à trop na bana Londres nyonso tout ba papi Koko ba Chimba Mabila
ba Blanchard Bayona, ba Telinkoi, ba Vincent Bolenge, ba Jojo Mouya, baza ebele à ebele, ba Linda Likobe, dans Londres, vous m'avez mobilisé, ba Birmingham, ba Coventry, ba Manchester, ba Stockton, ba Darlington, ba Joli Menga, Prince Jamal Mukuna, ba Yaklova de London, Nabiso bato toza libanda awa, ba Gauthier Bazamba, toza ebele, ba Pole Wanga, ba ya Pierre Binda, na madame na sœur Adrienne Nzimbu, ba Doudou Nzimbu, motema ya vieux Florent Tunani. Donc, soutien vraiment à 100%. Merci pe na batu nyon surtout, ba Magin Kole, tout baza déterminé, ba Gigi Gisanga Namber, ba Cheribet Tanzambi, tout oza kobonga mapona kokende ko rendre un dernier hommage. Donc c'est ça. Donc samedi oyo, toi lelo mercredi. Donc jeudi, vendredi encore 2 jours. Donc qui ne ko rendre Zifio Tunani ko keno ko tikaye ya suka. Malgré douleur, malgré pas ses ali makasi mais toi na choité. Mutako ko intercaler volonté en Nzambe azalité. Donc, courage na famille, courage na bino ba master ba frère na ye, courage na bandeko tout batala biso na Angleterre, tout pesi bino ba sincère condoléances te présenter na bandeko tout batala biso na Angleterre et puis na pesi ba courage belé na Rombo Tunani mes condoléances na famille. Na vie wa banka Rombo Tunani globe. Rombo Tunani bloc terrestre. Et puis ba courage na mona ki na matanga pe. Na mona ki eza bon, c'est ça ya monde bolingo. Ouais. Kolanda baninga et puis na grand prêtre des Ingwese na présenter mes condoléances na na Paris ba Papito Kindudi ba grand maître choisi Matata, le vénérable grand maître choisi Matata. Voilà, et puis ba Mbasi Kisula et puis na pesi ba courage makasi na madame na Zizi na Tunani Gisanga na bana nyonso, vraiment courage. Tozala te mais tozala bino elongo. Politiquement parlant, yebi kengana to solara musique, politique, actualité, culture, nous en général, mais yebi que habité Congo, bon après comment on appelle la vidéo musuka musika, eza du firana rokendepe sur place. Ce jour nous avons rappelé c'est biso makasta ozana kin, mais de plus en plus kin ezo zindaraka. Plus en plus kin ezo zinda. Moula sorebeti ba dégâts ba scandale moula auto beta mikolo na cérémonie ba vidéo ozo analyser ni nana zo kumba mboka mabe président Félix to bato bazo gouverner mboka la biso. Non, balobaka troupa mabe ezalaka te kasi mukonza mabe nde azala. Président Félix Tshisekedi, celui qui fait cesser une domination rwandaise, celui qui fait cesser une emprise rwandaise, il redonne la fierté au peuple congolais. Celui qui a franchi tout un peuple. Président Félix Tshisekedi faisait d'exploits, tueur des géants. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Cela veut dire, dans 6 ans, Pamba a réalisé beaucoup de choses. Oh, bah, président, tout baleki na Congo, bah, salité. Tout qui n'est qu'au vérifier. Donc, les lots, tout le monde. Autant que la biso 5 biloko à réaliser au bah, président à l'équipe, bah, salité. Donc, il y a une explication, tout qui est une question, réponse. C'est ça, mais c'est ça. Na keineti mama yemo. Déjà. Ezara déjà maman ezala ki sokotali mais non le ba oh yes yobi oh yes sali mais kasi yango nazo sali maman yembo te voilà te maman yemo ezala ki antiquité na ménage bon c'est bon mais c'est bon là le bona biso biloko oh yes sali maman yembo yobi ba président ba sala te mobutu tout azaki président yembo tonga maman yembo université en Mbujimai université ya Kananga ezala te ya tonga ngo te style voilà université ya Bunia usine à traitement ya mai na lemba imbu na ozone toi dans la usine ni usine à traitement ya mai toi na traitement mai na Congo te ezali toi la TV ya non papa mai na auto la vidéo mai zo ma bleu na Congo te tika kokosa faut pas mentir na kosi tango zo ba bleu faut pas mentir papa non faut pas mentir mais ndeko obo tala biso na moni vidéo wana te muta faut mais permettez na loba to sola te papa to bani kana émission ni bandelika abonné to ça 10 minutes te non incroyable na bien na vidéo circulé na TikTok muta fungoli mai na pompe
Ma ezo ma couleur il y a bleu logo la batiango et savon bleu papa. On a encore ça na intérêt ni na encore c'est. Merci à trop. Intérêt to so la boye pour l'intérêt à mboko na biso. To so la boye pour critiquer bato ba diriger mboko. Je suis pas contre Félix ni gouvernement na. C'est juste to la réalité o to vivre na mboko na biso mbali. Mais avant nan tant tu na 5 na répondre bato ba zo mona mais ba avancer misal les a ebele aéroport à Kolwezi ezala ki total ningi komi. Eza lokola aéroport ya Roissy. Eza lokola aéroport ya Washington. Eseni. Na sens que eza aéroport moderne. O ezala kite na Congo. Na Kolwezi. Na Kolwezi. Pes avion to aussi quand avion bon en France dans avion craché. T'es na tuni aéroport on a comparé na Roissy. Non, c'est pes aéroport auto aussi pes avion de zik. So you jet auto aussi. Na tuni yo mutuna bat balanda nga. Bon aéroport na Washington DC avion na zikate. Nga la buli pona na pes exemple avion zikate. Aéroport auto pes exemple. Les appels jet auto zik. Est-ce que ça y a un aéroport à Kolwezi? Mais oui, il y a une Kolwezi. Mais ça so que un aéroport à Kolwezi, faut tala na kati na oningi zali. Est-ce que so taliba documentaire y a aéroport à Kolwezi pour avoir loba aux journalistes, il faut ça la investigation. Il faut pas loba kaka. Tant que tu par rapport à comparer Roissy Charles de Gaulle na aéroport à Kolwezi. Non, c'est la université non. Kobo ça na te aéroport et belé en Afrique. Na ba Afrique du Sud, na ba Abuja, na ba Mboka ebele l'équipe aéroport mususu ya ba pays à développer. Ça dépend la vision à pays na pays. OK. To avancer tant le bimbula ebeti, il faut tout ça l'état de lié. Ya sali kaka 6 ans, bato ba sali ba 32 ans, ba sala ni. Bato ba sali ba 18 ans, mais ba sali. Pourquoi yo na ba questionner ya oezala raneti ya mboko na biso pour na loba teke ba question ya président Fachi. Okoma ko comparer na 36 ans. Omoni pour na rebongisa mboka tout pour na rebongisa loko eza mabe au dépend de ba comparer tout ça la comparaison na moto aleka qui 36 ans quand même en fait yo za wana sala kaka non excuse-moi OK na toujours moto asali 36 ans non pas pour la biso mutema mabe zali tangu yo moni moto asali université ezali tri scolaire moko hyper important pour la génération ils ont 16 auditoires ils ont par ça 200 places bilo qu'on a na Congo ils ont quitté pas université mais pour avoir un bon foot à Minerva la université mais pour milité ba ko iko on a pris moko normal pour la oui mais ya badani ba oketanga ba jeune nyonso vraiment ba kuluna non c'est pas ça on est université la transport ni bot ba oketanga non mais université la condition non pour eza wapi mai eza wapi non excuse ba ko réfléchir bo été ba mboka nyonso to eza développé et utaki dans les néants et bandaka quelque part donc on me coûte bozana loko wana ke bozana ngote to melata ma ya lobo na lipa ke june mobimba to l'été yo ça la choix ya nini donc c'est ça oyo zolo na sens que au moins ezala te to na lobaka ke tozana ngote na ezalelo bakoluka ba moyen to bana quelque part Europe ozomona na ba 1800 batu ba miboma wana nzala batu ba travailler pour koma we komi lelo na Congo conscience eza na leadership ya président Félix Tshisekedi il a réalisé beaucoup d'exploits. Bino ba journaliste boza incapable ya ko publier yango, ya ko faire comprendre tant ozo ba condition. Mais tant oye ba bilo comme sous pour na ko sala nengo lobi ke par exemple Kinshasa izo dinambu le beti. Il faut ça la faisabilité. Kinshasa ba sala yango ndenge ni za ki réservé na 400 000 personnes. Le lieu est commis na 120 000 personnes. Est-ce que mutu pardon le lieu est commis na 120 millions d'habitants. Donc cela veut dire muto a koti lelo na 6 ans yene mutu fo amema kuruzi ya batnyo surtout basali pendant 54 ans ezala kate cela veut dire il faut banda mutu na mutu oya sala ki frakatsa brique na ye ninga eza en Europe de Gaulle salaki Mitterrand salaki Chirac salaki Sarkozy sali François Hollande sali Macron sali baza ebele ku ba président suna tangité même na ba États-Unis mais biso ko yiko za teke ba président tout ba salaki elo côté mutu a koti siko na sali 6 ans yena mema kuruzi babilo musupo na osala ngoza na faisabilité est-ce que biki ata banyama ya pamba ba éléphant na mbula moko abota mbala moko c'est pour cela zoka ke banyama o baboma bango tezo sila mais banyama musuko ko la bangulu tam suna ane moko abota 3 fois abota pe bana ebele donc ba place mususu pour na misala mususu pour na osala ngo il faut ta la faisabilité à mabele boko tonga ndenge nini boko sala ndenge nini ba projet otomona netela ki il y a Eurostar qui na Angleterre bato bola na se ya mai po basala barai nango basala ki on a 2 ans ezali ya ba 30 ans ba 40 ans
ba projet na po kokisama. Donc Félix peut réussir Congo face à la 30 ans ba 40 ans. Ce on comprend bien. So kaza na initiative bien so kinza mapé ces chances ça la bon mabeza ta. Mais na loi ya constitution mboko na biso il faut. Ana droit ça là ba. Non ngai logique na kuteza on a tenga logique na ngezali ke mutu na mutu. O yazo sala place au président Félix azala kasukisi bat ba otala asali nini na bambula o peuple a votaki et le koni na sali important ko beta tolo. Parce que biso lelo tokomi ko fanda ko soutenir batu oyo basala ki mabe bato bazalaki ba Hitler na biso bato nazi na biso zoka o sauvons le Congo yo un assassin criminel sanguinaire Joseph Kabila na klika batu no bozo boma ba Rossi Mukende à bout portant bozo boma ba congolais à bout portant na ba est kuna lelo bokomi ba sauveur ya ba congolais na ndenge nini na mboka nini salama wapi puis so sala ja ba mandat na o okuti ofano tuni José Makila nanya za agresseur ya Congo tata mukolo bongo ya lokoso lokola kofinga batu na fingite olingi marté oza na raison ya excuse na fingite na lobo excuse ya papa batu azaki mutu na ye na famille politiquement parlant critiqué mais merci c'était ya tali pour la bonté migue excuse donc tata mukolo kola José Makila ayebi agresseur ya Congo te donc plus de 15 millions de Congolais bakufi José Makila ayebi ngote pona ba miette Kabila opesai dans autant ta pona venir ya mboka te okuti batambwe momba bato ba diriger mboka pendant 18 ans ya ko boma ba congolais ya ko piller mboka ya ko sala ba brassage ba mixage baza ko signer ba corps na ba rubavu ko tal intérêt ya mboka te ba oma otala ba intérêt ya basi na bana lelo ba fandi na Kenya ba lobi ko ba sauver ya ba congolais oyo Kabila akomisi kinga kati ya ye oyo Kabila kanga mboka nyonso tu ya Congo ya ye lelo akomi sauver ya Congo Congo yo salaki otiki ata hôpitaux te, otiki ata nzela te, otiki ata société moko te, ba société tout ya Congo. Oto yango ba orgamane, ba teksa ba Thomson, oyebi yango. Tout ane koma égal. E futaka mbong ak taxe moko te, impôt moko te. Est-ce que awa na poto ba koyoka ke bujiti makwa futaka impôt to futaka te. Yango na moni ba Congolais biso tout bisika tozali to soutenir notre frère président Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo le guide. Ozo yo kakuna tozana Congo awa. Ozoka mutazolo ba clair lobi oh tozana na droit ya koloba te to loba neti nini donc cela veut dire bazo menacer ba swahili phone bato balobaka ki swahili to ba swahili ba na Kinshasa baza menacer bato ba swahili o baza na Kinshasa ba menacer bon ba swahili o baza na est kuna ba swahili la est baza na bonne santé bon baza béni na M23 na nani na AFC lelo zo mona ba bimisi mbongo pona ko recruter batu oui pourquoi bazui batu parce que batu surtout ba yebi que Paul Kagame assassin criminel sanguinaire oyaza ko ravager ko terroriser est ya Congo ko zo ba minerai na biso ba tonne ya ba coltan ya ba lithium ya ba minerai stratégique nyonso o ezali pona développement ya planète lobby donc ba bimisi mbongo pona ko zo ba congolais belo baza awa na Europe pourquoi po baloba ke ba M23 ba AFC ezali ya ba congolais non ba tutu ba yebi ke AFC za ba rwandais M23 za ba rwandais on église te Nathalie interview ya ndiko na biso nanga na tontine moko en fait nyoso to vivre oyo zolo ba bato kufa ba est tout ça wana on dirait mutu a très afati beto selon nanga l'interview on a tali pona ye fachi ebe ko négocier na yeti tuna bangote en gros ba négocier ki bayoka na ki bien et puis fachi abaluki li bango abosa ni nyoso ba sola ki alo traiter fachi lokola ingrat aza reconnaissant aza ingrat par rapport à ba dossier na makambo ba bayoka na ki fachi azoki ki bokonzi te ya pesa ki bokonzi ezaki na ba corps ou ba signaki ozo na nizeni par rapport à ça. C'est n'importe quoi. Tant bazo bengisa ba corps à principe. Est-ce si ba bengisi nanga. Tant balobi ke ba ko signer accord il y a Donald Trump. Est-ce ba bengisi nanga ba benga Kagame na président Félix. Kagame aza na Rwanda. M23 za yete. AFC za yete. Poni kasi ba benga ba konza AFC te ba benga Paul Kagame. Po ba yebi ke biso na yo to ebitam afdel akoti. Tomonaki ba Bougera, ba Bizimakara, ba Zaria Surberwa, tomonaki ba James Kabarebe, ba Laurent Kunda, tous ces gens-là on a tebi que baza ba Rwandais ba Congolais te. Nengeni lelo problème ya est et comme ya Congo. Yango bozo mona ba nani, ba Sango,
Senko, Fridolin Mbongo, Abe Chole, Eric Senga, Fulgence Mouteba, Pona Bango, cela veut dire Kagame azali dirigeant moko ya bien. Comment muto azoboma bande konabino? Comment muto asilisi ba Congolais? O balobi plus de 15 millions zabiso ba Congolais. A combien na point na point? L'explication il a été non, na zo peut a combien na point? Yango na question question. Répondre mais si na répondre yo. Cause ya Kagame. Cause Kagame kututi. Ko nanga ndi Congolais. Ti akoma na ita ya komi. Akota Zamba. Akomi na etate. Asima Minduki. Akomi na etate parce que. Eza po ba yokana ki biete na fati. Non, cela veut dire abanaki ko exploiter ba azalaki na carré minier. Donc là ba botoli carré minier Fatia memingambo. Mais Fatia botoli ka carré minier pa na été. So oza au couranté. Fatia azui a retiré 600 titres miniers. O ezalaki ya Batabumbeki, ba Sasungeso, o ezalaki ya famille Kabila Mobimba ba Jeannette ba Zoé, o ezalaki ya ba Moïse Katumbi. Dans la guerre sous Fatia on peut retirer 600 titres miniers au les bénéficiaires na l'état congolais et bénéficiaires na ba individu nanga pas là qui parmi batouana au baza frustré. Donc c'est Satan Fatia botoli yango ya lingité yango ka ki Batabumbe ki batelemi contre président Félix il pour avoir 600 titres miniers 600 titres miniers on a na bateau ba otala biso président Félix a tika ngona maboko na bango te kota na maboko ya peuple congolais l'intérêt ba congolais et puis nanga za na makasa osoma mindu kité AFC on a sili qui c'est Kabila mtaza au terre nango prévenu mona ki Kabila na est est-ce que président Félix Tshisekedi azana nguya okitalo na est tongai na lobela président Félix Tshisekedi so bazunga na est ba obomanga mais pour ni Kabila kende kuna pour Kabila bunda ki na M23 Kabila lobaki ka bunda na M23 Kabila na 2012 tanga bunda na M23 atikala kolobate ki M23 bazan aspiration à peuple congolais mais na tour ya président Félix Kabila Longwe alobi M23 comme une aspiration à peuple congolais muto azan aspiration à peuple congolais abana boma sous peuple congolais abana boma peuple congolais chaque jour copier richesse ata yo moko mutu oyo azali na souci na ya suko boma yo yangwana congolais biso tout la sima notre frère président Félix Tshisekedi yem taza ko déranger parce que aza ko bundela l'intérêt ya mboka nanga azana droit ko mentir ya okosa tangu chaîne ba américain NBC et bimisi ba image nenge Paul Kagame azola tisa ba soda rwandais teni na biso ko kunda ba congolais vivants est-ce que batanga kombo nanga balba Paul Kagame Rwanda ye nanga za rwandais to za congolais c'est ça peuple congolais bisika tout ozali to soutenir notre frère de ba makambo tout bozoka lokuta azobunda pona intérêt ya mboka soka zala kite lelo ta lelo ki Martin Fayulu lobi aza contre Kabila parce que Kabila aza complice na Kagame bongo tango Martin Fayulu basala ki ba communiquer na Kabila dernièrement ayebaki te ke Kagame banda kala na Kabila baza mutu moko ayebaki te ke Kabila bana futa abana pesa na Rwanda 66 millions de dollars américains chaque mois ba congolais bazo kufa tangelanga na université moko ya munene to école moko primaire ya munene oyo Kabila tikeli ba congolais to société moko ya l'état Kabila kendaka tikela ba congolais ezate mais lelo aza sauveur ya Congo lelo Félix Tshisekedi problème Félix Tshisekedi ndaza problème ya est quand James Kabaré bazala ki chef d'état-major na Congo comme chef d'état-major na Rwanda président Félix a comme président il y a comme président en 2019 bah comme auto système les 15 ils ont pour intérêt à ba congolais tout ça pour na ya Doha wana ya intérêt à Doha wana ya politique ningo yebiezaka ba mama politique mais Fatia ko rendre compte na ba corps on a été prohibi ba mindele la communauté internationale article boy to signer accord Addis Abeba même mboke ko iko za la maquiller na ko sabatuté donc on a intérêt ba congolais intérêt ba Doha ezali na kati wana M23 za intérêt mota bénéficier to AFC Fatia za ko signer un cas stratégique mais chaque jour azo bombarder na minute to ba M23 AFC ba na perte donc tozo bunda parce que mboka na bango bazui yango na bazui ba mboka na ba corté bazwa na masasi na limite parce que soki ba kopesa ba kondima kofungola kopesa ba mboka na ba corps carrément ba volonté na bango ekokisa ma 8 ans ba gérer yozo mona ba poste ministériel les ali batu ba boyi ba lobi ke ba diriger est Nord Kivu Sud Kivu pendant 8 ans baza na administration nango baza na police nango mboka nini so moneza na police nango toyebi ke médecin ko sala cabinet médical na yemo akosa alimentation na yemo mais police mutagera ngo zaka l'état comment mboka mnene lokola Congo bongo bino boza na police na bino administration na bino donc ekomi besoin indépendance yango na Fatia boui tango zoka ba bruit Fatia récupérer 600 titres miniers
oyo bakatumbi baza na kati oyo famille Kabila baza na kati oyo baolive baza na kati. Pourquoi? Biso toa baumbu na bango te, biso toa bazoba na bango te. Lelo Congolais yo kofando soutenir Kabila au retour à Kabila, retour ya assassin, retour ya ndoki, retour ya muto a massacré peuple à bout portant, muto a pillé mboka, muto a sali brassage. Lelo mboka na biso armée na biso na contre ta à cause à Kabila, a tchaba Rwandais partout. Mboka nyonso te kweyaka na volonté po Kagame afutaka bato ebele ba na este kuna. Facha lobi stop yango combat ezali. Ben fort o Kagame azo bundisa président Félix. Yo za na image moko tangu Kabila azalaki président pendant 18 ans. Oyo Kagame aleki alobi ki azui élection te. O Kagame a critiqué Kabila. Oza nango. Soki mutaza na image ya Paul Kagame a critiqué Kabila pendant 18 ans la kisabiso. Mais pourquoi président Félix azo sala ngo? Parce que Kabila président Félix a kondi ma compromis aza nationaliste, aza patriote. C'est lui qui fait cesser une domination rwandaise. Il redonne la fierté au peuple congolais. C'est lui qui a franchi tout un peuple. Donc, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, président Félix Tshisekedi. Yo koyi ko zoye pamba, okoyi ko traiter ne boloba moteki pizza bozana ba droit na bino. Mais yende nzamba tcheli kabo pour la kolongola peuple congolais na esclavagisme, kolongola peuple na boumbu. Obi que tu bosses avec la matanga ya BCBG na début, donc te présenter, te passer courage parce que essaye ba kundine de konabiso Blaise, mais pression par rapport à liwa ya ndeko Blaise. Tango mona isango wana tango yoka ki encore matanga na orchestre na bino BCBG sera kyonde. Bon, ça fait trop mal. Ça fait trop mal parce que ça na ebi banda to na wenge aza pe petit na ba no ya pe mona palais chenga. Ah bon, ndeko Blaise? Oui. Oh, mais Doumer Akala. Mais balempe la batiti na baebie. Ah bon? Mais oui, Doumer Akala. Ah ouais. Doumer Akala, Doumer Akala. Mais batiti na bampe la batiki babiso tout ebie. Ah ouais. Donc paix à son âme. Donc moli moni pe manaki mais on a kokolo ba ngwana ça fait mal. Donc azaki déjà doublé à Séguin sa date. Voilà. Mais tu connais ko banate hein. Parce que déjà Séga za ina titi na ki Séga mais azaka obeta ba concert na biso. Ba concert ebele tango to bandaka Séga abana matati mtabana mata. Ah ouais. Aba débit ebele donc. Aza mission wenge confirmé. Ya kala vraiment. Ya kala ouais. Ah ouais, ah ouais, c'est sûr. Au salon deni ba liwa na bisibishi. La réalité normale. Bibika liwa to ebi kiza naturel, to sala mapoto kufa. Mais bisibishi ndi au sala ba après. Bon, ezali ka ba makambo. Ezaba makambo so makambo ezanga te. Vina biso toza accompagner na makambo. Mais oui, ezali important faveur Nzambe ezali. Donc ba plan diabolique ko yikozala ba plan satanique machiavélique ko yikozala. Moi za kati ya Yesu aishuwa kate. Donc papa chéri za kati ya Nzambe bat bako sala tu ba nuirie, bat bako sala tu ba luka mutu na ye, bat bako sala tu ba créer ndenge tout. Mais pe ba ke Nzambe azali pona biso tout. Place moko te Jésus na Bible lobi na butu alelo ngana na Pierre to kene na lola maloba ki pona muyibi pona grâce. Donc grâce o ya pona batu tu eza sélectivité. Calendrier grâce ezala ki sélective na ancien testament. Premier muta trouva ki grâce na mokili ezaki Noé. Noé a trouvé grâce na miso Nzambe. Mais na tout autant où Jésus a eu grâce eza pona mutu tu andimi. Donc tout est possible à celui qui croit. Je crois que tous au bon de là et le bien. Très bien. Annulation peut avoir concert commis au soit troisième fois. Soit Jiborbe tati le 29 oyo. On est tout ce qu'elle a mis au tanga. Samedi au le 22. Mais si nous avons découvert la biso pasteur Moïse Mbi Robeta le 22 on a rue dans Grand Paris. Obi que JB peut checker le 29 novembre. Même date dans Kofi Olomide. Oui, rabeti 2 fois na poto wana concert raison na poto. JB banilé ba concert 2 fois. Au 3e date na. Est-ce que le 29 au concert yobeta na poto mon pays annulation ils a immense JB a grand leader na kata Afrique. A date et l'équipe a date annulation l'équipe. N'invite sur ça la bien pour l'imaginer si vous êtes d'accord na ngobino vous êtes ancien. Donc na ebika ki za ba problème. Muna mutazana ba problème na. Na ba concert pe ko ba problème. Non, na li par rapport ya ba ka kutani eza ko affecté pour na yaza na besoin tant mususu à rendre hommage na ba bato baza ba être cher pour na ye quoi. Tant mususu muta kufi lelo ye ka beti concert. Donc vie eza na ba réalité belé.
na yebika obeta aza mutu aza na vitesse aza mutu aza na nzambe na vie na yakutani na ba épreuve ebele abanda obundisa mabanda kala so tali parcours na kutana ba combat ebele ya minene JB oui nga na yebi pona petit frère na ye mais na yebi ki aza na nzambe omoni ya tambola lokola tortille webi que lion nengozo mona e ba opesa biso bible etel so ba conseil entre lion nature entre lion na tortille lion aza animal moko banda botama ti lelo so banda mokile banda ti lelo lion o asala 100 ans ate kota na ba document banda mokile banda ti lelo vérifier lion o asala 100 ans ate lion o azala kana prison o bakanga e pardon lion o azala na jardin anet azana prison quoi donc aminaka vie moko ya calme ya kimia par rapport ya lion azana bomoyi mulai par rapport ya lion o azali libanda po lion azana kati na o azana jardin ba geraka e kolia na ye ba makamu na ye mais lion azali libanda banda tongo etana tia kolala na kana mbangu ko welela ba nyama bitumba donc chaque jour azana kaka na stress et ça là qui a umela kate de fois mon azozonga na corne ya buffle na mutu na ye mais koba atambolaka malembe akomaka et puis koba wana a vivre na stress te aliaka biloko malembe de yango moni entre koba na lion malgré bato mona lion umelaka te mais koba salaka 100 ans papa chéri adopta idéologie ya tortille ya malembe ozoka babiloko na ye quel est ton problème soyons sérieux qui paye ayo l'homme doit se battre. Donc, oye koyi koza lokola combat, azo se battre. Oye zali na vision mususu, donc a adopta vie à koba ke vie à lion. Ya ba vitesse makasi, abomi nyama, atalali amoni sangiale ke walandi abunda. Donc chaque jour lion ala la attention, mais koba la en attention te. Bachaki nini banyama bazo kota. Na arche de Noé mais tortille azoya malembe pa kotaki waniza papa chéri JB Piana donc ane loka ko pouvete ane loka ko enviete eza la place moko te o mutu mwa yaki na avion moko ya first class ina na kota te o bakambo bazo sala lelo asala yango donc ane loka ko ningana te adopta politique ya tortille natala ekulu tujoko ka bengela abi JB Piana arobeta concert na poto na ba nzembo nini oza na wa sika osala 6 aza aventurier joka kabengele un grand aventurier bon Michael Jackson abetaki awa abetaka chaque jour na nouveauté faire azobeta ba concert na poto abeta nzembo kalate fali azobeta ba concert na poto abeta ba nzembo ya kalate veredi a misa ote ko beta Bataclan bande tisuka ba Eve na ba Eve ezali ba nouveauté to ba ancien succès papa Taboulé ya beta mazé partout te est-ce que muto maïla kolo babongo kina aja joka ata so flatterer ngoleki comment tant ozoka Èvre ezalaka nouveauté to ancien nzbanzembo tozoka lelo fifile mbisa kanda eza ya kala to ya sika ve kester abetaki stade marti tanga uta poto aye concert na liboso abetaki ba fimi ko ezaki nzembo ya sika depuis quand définition ya musique est comme nzembo ya sika yebsanga to ba mélomane baola nanga en fait yozo compter joka kabengela aventurier en fait yozo compter kana JB ke arobeta le 29 novembre non ngai na la nanga bien ngai ba séjour pipe la nanga yi président JB ayo beta na poto ayo sala concurrence na mutute ayo beta na poto pe poto e koninga na poto e bukana azali muto ba congolais ba moni ba orchestre tout ndenge beti événement ça le plus demandé na bango chaque fois ça le plus demandé ba congolais bazo zela ayo ya ko beta we uzali kufali bika un grand artiste un grand leader alors que l'église catholique a planté partout a leader à ba œuvre leader wa sala ba demi tonté na ba chant wa sala ba fausse note te ba organe te approuver un musicien à live tala Zénith na tala Olympia na banda bututi tongo kutu le musique est changé comme des heures du temps et comme ko protéger corps d'artiste ba corde vocale mais quand les aïbo bandi concert 22 heures titongo ya beta combien de concerts à live ozo kananga zo mbaomba neti koleka kutu studio a mission to ya to fandu beta masolo na ke fa beta na nzembo ya sika définition ya musique ya nzembo ya sika okoyebisa do tolongola ba Mario lelo tolongola ba maze na ba fête
tolongola ba keina na ba fête tolongola ba bomengo tankala Joka grand aventurier mokili ezozela Jibem Piana grand leader charismatique l'étoile de Dieu chef de file Coca-Cola yaza na succès te mazana reine wana yoko yiko stopete o nzamba tie kati ya mutu okoki ko copier longi ya mutu okoki ko copier grâce ya mutu te 39e anniversaire ya quartier latin lokola congolais pression za nini message za nini lokola artiste et puis pourquoi bino BCBG bo fetara ba nombre d'années te ba anniversaire ba presse na bino et ça ndisi confiance a mieux organisé que ba orchestre belé à Congo tout s'attarder na ba question te pour nous répondre te tout beta masolo mususu pour nani la question te ya question na bango beauté courage longue vie na Koffi Olomide longue vie na quartier latin mais où ça comment on s'embela te na souhaiter malheur abatute merci ko soko moni loboko nezo tindo na mabe kata yango kanta nzamba lobi te ke liboko ya mutu mususu malobi liboko na yo moko sezo tindo na mabe kata yango to le kaya to s'attarder atinga za na matanga ngala kufisi lipasa ngala kufisi oyangai donc on a zolé là na ko sona le président bon après c'est bon après na habité Koffi sur la salon nini to yo konga kalaminga te que ba premier nous en ngo ya Weranson et ou ta pas na ndekono moi si il paraît moni ba on est vie privée na ninga ko bete masola ba to ba vie privée ate Wera na passé na ye bien sûr to na respect ya femme na ye les assis de jimampata mais to ki kulutu moko aiki na TV alobi Wera il paraît alors bi mana ndekuna moi si grande sœur na yo ba ranking yo sozara nango ya Weranson et uta wana est-ce que ça a un sens selon non, après on m'a kokosola ba vie privée ba tout mais selon on les musique qui était privée selon soni ti sœur nanga azali tam na relation na mutu moko est-ce que ngaso fona na ranking combien de personnes y bi na planète ba sœur na bango bazana ba relation na ba tout ba frère na bango bazana ba relation na basi moko so il faut la binemi faut combien de ba binemi to compter de ya 8 milliards de population à planète pour mutunyo surtout oza moi si to mobile ya na passé na c'est n'importe quoi au moni il faut boire sa churambo mabatu ba ebiete au moni batu ba ebié ngana ebié yo ebié ça la bémission ça la 50 000 vies s'il vous plaît si vous proposez une question vous posez une question na ko s'exprimer oui j'attends donc batu ba ebiete donc alobaka makambo ya pamba zoluka balancer ba biso citoyen bana kala ngaza responsable naza na niveau na été na bandi responsabilité na pototé olandinga na kena mtanya zo beta masolo ya Wera wana mais alobi pona ser na menga Wera bana ye pa na biso nga na yebenda kwa Wera eza problème Wera te hein ya problème Wera te na yo na chura mboma mais nga skona zo épingler vérité s'il vous plaît ya la l'aise opposer question non mais après non mutatumbolo eza Wera te non nga pe na lobi te ke Wera mutatumolinga mais nga na besoin na relater histoire très bien loba donc ça veut dire que banga te ba question na yo ba réponse nanga parce que tant biso to fanda rabino bolunga ba vérité mais etika la quand même na muto quand même à tumboli non mais non nga na yekoluba na répondre s'il vous plaît ba to ba ça la jugement nga ida ertan zo ba Wera po ya loba ka on a cadre monétique ya otombola Wera ya okitsane ti ser nanga ma éviter que ser nanga kufa nga netwa ki lokola akufa na 2000 donc akufa na ba 29 ans nga na douleur mais il y a évité parce que ngana koyo besa l'émission te pona attaquer ser na j'ai pas besoin de ça faut na 29 ans oui trop jeune c'est qu'on ngana lingi ko na relater ya yeba Wera yeba kinda kuna songa na yeba enda kwa Wera ta mais Wera d'abord no ye pas na biso et tant Wera yeba inda kuna so yeba chora mboma te mais nga déjà yeba inga ba air wana so da to beta ba lever les rideaux à wenge à cause nanga olandinga et Wera so yeba na biso ba lambelie ngombe ya pepe soupe na pomme de terre ba tcheli azoli kuna. Vous comprenez? Parce qu'il y a un parcours, un passage, mon sala, na ba vie na ye. Vous comprenez? Donc, aolo ba makambu ya pamba. Ye churambo mana na Paris, a foutre la studio, a ndaku te, moi si a benga. Quoi les problèmes? Non, si vous avez vie privée. Mais tant il y a le bas qui a vie privée, na za droit. Non, awate, tu finis à souter, tu ba vie privée pe mon tika na loba, tika ba bêtise à pamba. Tant tout ce qu'on yeba qui bon fallait pour tout dans la question. Na tout ni pour fingaye. Mais la fingité tant on traiter moi ça benga na ye. A foutre la rage. Na beski tant ya loba qui anga yo lo. Tant loba qui ngo awate. Loba qui awate mais tant yo poser qui question au loba qui te que na souci que toujours en vérité. Mais c'est ça le bi que ye moi si a benga na ye a foutre la ka studio. Mais ngai
na mwasi toza ndako moko nga na mwasi na nga na juillet à 2026 tokokisa 31 ans to na bana 5 mibale na université misu bazo tanga olandinga nazala responsable na Kinshasa na yekola voiture na poto te na yekola voiture na Kinshasa na futela kanazala ki na ndako ya munene ate ko to futela 3 personnes te oto kota ka toilette 10 personnes te. Cela veut dire tout na Lacoste et à tout na Céléo Poutine na PC Bambo te trop Poutine à tout na Vedo à Congo to fana bango quartier moko à tout na bango Bogis Bompe manazali na adresse lokola Céléo lokola Vedo à Congo ngana idi adresse ya Chorambo matin ngaza responsable ngaza parent responsable na responsabilité kala toi niveau mon côté. Toi niveau mon côté ngana sala ba voko na banzembo ba papa wemba fula ngenge cartonné Congo mabazo ka monde na beta ba doléance Jeux olympiques ezala ki ola ki na ka komema mabende fakela biso médaille marketa ba uti ko sambwisa Chouramboma awa bina memela o 5000 € ya majabu bokena ko bimisa mibulu na ba ambassade pour apesa binombo mutabonga yo lobananga mutabonga yo loba tala lelo bakomi ko zwa bango lokola bambinzo boya ba compre na M23 na FC akmo leko bokechu a matin avion est-ce que pour ni ba ekwa ningo neze pa wa bogiste yo so ka mutu ko bogiste corrompa ki obana no ndeni en aventurier à niveau na ngata yanga na yebisa ke tanga do tanga ke wera yaki ya toza la clair mais wera ba déjà pas na biso erwana po banda ko landa nzele kuna bongo ngai pa wera na yebaki ngota na yebaki ngota tanga zo bongo ka sonité mais wera na azolo ba est-ce que erwana wera yebi pa na bango wera yebaki na bato msusu bazana wera erwana ba yebi makambo ta awaye pa na biso ba fan ba tele pepe soupe ya ngombe na pomme de terre azolia na kwa ya on se manque pas de Dieu mutu nyonso to ato komi ndenge nini ozana. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Vous en a passé, vous en a histoire. Oyo beta masola mutu moko boyo mwana eti bo ba camarade to niveau mona été. Ngaza responsable ba masamba ba yebi ba kombo ba bompema. Ye moi d'abord c'était mutu oya boma mutu. Famille ya bana ne bezo lelela ya tiki bana par-ci par-là, un aventurier. Ndenge akena ko kengela ba ve Félix Waseko ngapa ko kengela nga. Ninga kena ko ngapa ko kengela nga maître o kengela pas un maître ya ndenge. Un maître neni pour ba maître bazali ba grand prêtre bazali ba vie na ngai Jean-Paul Onemambula Matari ba maître Nzube ba maître Jado Mongombe ba maître bazali belé à danger un aventurier azolu kabat ba yeba e ko pesa basi ba conseil mais mo mwasi a bengana est-ce que ça modèle miye moko mwasi a bengana ya kuma alala na moi chambre moko na composition de ménage yanda ko na adresse ba achakuna kombo na ezate
menga so ye na ndako epa na okuta kombo na ngai na mir so na sonnette quand bompema na poste bompema suis responsable naza responsable na n'importe qui to ya kanisa ko ikoya moi je travaille avec papa Wemba avec président JB avec Vieux Defao avec Wera na n'importe qui te na zo pe banze monacha so to yakino amboko eza organiser le to ba Jean parmi lokola ba Jean-Jacques Godman na mitombola te po ba ene o ba koma banze mo danger ko lekanga baza ebele mais yena liste ba maître à quel maître bikumba kumba porteur na Angola Jeux olympiques ezala ki awazana mjeune faka bundati alaxa biso makasi kaka na corruption marque tabwa humilié ye alobi ba yebiote ngana yela kiyo na yaki ko corrompre on a 5000 euros ya majabu boko na obimisa mibulu na ambassade yango komba ekufi na moni journaliste moko Kevin Maïzo osala makelele incapable ko dénoncer bateau M23 ba Edi Bolombo ba Selezino ba ebele ba juba lesi ba mbongo ah pour la bac ko renforcer Paul Kagame ba bimisake ba sali choix na bango faut accepter choix ya baninga yo sala choix ya Fati je m'excuse il y a président Fachi Beton au sala choix na yo Selezino pas za mutu na se ya mokilo ako sa pe choix ya nanga bakoiko non bakoiko sala choix bakoiko zala ba opposé à kutake Fachi ndenge monde ezali mais bokoiko soutenir bato bazo boma bandeko na binote wane komi grave toza na kata libota toza ba to discussion ezali yoko yiko zo part ya ndeko boye o comprendre o pas yu part ya ndeko boye mais ce que komi ke ndeko moka bomi bandeko na biso ale biso toza part na to na kata libota mais non très bien yes ko yo Kevin Maïzo est incapable ya kotelemela ba Selezino ba lesi bango bambongo ba trahir peuple ba trahir mboka incapable azo banga po biso po boya ko finga yo changer ni yo quand tu as la capacité ya finga te mais éducation na te éthique na te suis responsable donc ceux qui a to finga bato ba otra ba moni ke bogi sa obundela mboka etalinga te très bien po Lumumba ba boma po na mboka Tshisekedi ba akenda ba village po na mboka ngala leki bango te Mandela bakanga 27 ans de prison Thomas Sankara ba boma ye donc biso to ndima komba mais ya corruption te lokola ya ba Selezino lokola ya banani ya ba Chura Mboma un aventurier alana mwasi ya bengana ye aya ko pesa cour ya les vie privée quelle vie privée afandra na futa ka chambre zo na ndaku te ngala kanza ko na ndaka za na ndaku te afutela ka chambre aboma mutu mais ngai na niveau na ngana ba tretanga na boma mutu te parce que comme na niveau ya boma ndeko na mutu c'est très grave za mutema ndeni aux assassins aux brigands au baby sa vie à mutu. Merci pour la première partie, émission Nabiso. Merci na Chancel Mbemba de midi une fois de plus. Félicitations à Léopard. Boss dit David Mangaya, moté Mayama Fanichis. Moté Belé na papi matalata la matos miroir d'Angola da Costa patron Ivan Tumba na 400 vex patron moté Belé Ivan Tumba na 400 vex Jimmy Chimanga Port de la Chapelle partenaire officiel moté Belé na Fabrice Massamba Red Mouta English fa d'appel à Bangoulé ya Guy Baina colonisateur de la SAP moté Mama Sylvie Baina Mama Fedbertin Samba moi si docteur Samba Junior Toyibou son excellence Junior Toyibou Mokonzi ya Gombe moté na yo moté Belé na John Conde de Grace Santiago tupesi bambote bele roi bilamba grand kale ya mboka Kelin Tsumbu Jeps de Paris Morimo ke motema ya ma grâce tozola dio tupesi mbote na Sylvain Anderson olitete t'appartient toza bongona Eric Badi Bantu bourgmestre à la Louvière motema mama Jolina tozola dio tupesi mbote bele na mwasina tupesi mbote na bandiko tout aza connecté branché en ce moment na pesi mbote na Gaëtan Lipa moto sniper de Ferrigola na kata Bruxelles moto na ya kala moto na ya tongo merci pour tout Gaëtan Lipa moto sniper de Ferrigola na pesi ba mbote ebele ozana bato ko lancer to ozana message ko passer Daniel Belka moins important il faut to zala tant on le dit que moto a sali 50 000 mais banidité à bato ça rappelle ba millions de vies ba mitakala ya bato. Mais pourtant, on dit que tant aux autres, on a 50 000 avec quel soubassement? Il y a ma comédie, il y a manque de connaissances. Mon peuple mourit faute de connaissances. Donc, cela veut dire, les titans, c'est exemple, Kevin Maïzo.
Donc, azan la facilité ou le ba, anga take musique, ezongi na poto binaka. Mais incapable ya kote le melaba churamboma, ya kote le melaba selezino, bato ba comme na M23, bato ba comme na AFC. Donc, azan incapable ya kote le melabango. Anga tele melaba musicien, oyo, mutu moko tatkali komona elongi ya musicien moko eza figuré na kata M23, bazana Goma, to bazana AFC, to basali banzemo pour soutenir nanga, to babisimwa. Vous comprenez? À l'autant que tout le bongo ya mutema mabe. Yesiko idée à Kevin Maizo, cela veut dire ba mise ba faible. Mama kama malamu ezo sama na mboka binoka likunya mutema mabe. Congolais biso tous ma présent Félix Tshisekedi. To soutenir ye na mutema moko. Na Londres samedi toya okunda Zifio Tunani. Toya okunda notre frère. Ça fait mal. Nos soda paix à son âme Zifio Tunani. Elombe ezanzela na biso tout Zamba bomba ya pesa yo place babola moleki belé akanisela yo. Donc na pesi bambote na ya Pierre Binda le grand italien motema ya sœur Adrienne Zimbu ya mama. Na pesi bambote na Viali Jabir na via Dida Kese na Samindinda. Na pesi bambote na Pole Wanga immortel. Na grand maître choisi grand maître choisi matata wazota mona des Porsche mystique des Rolls et pardon des Rolls à mystique na kini pardon na pesi papito kindu di bambote ya kindu ba mariage ya malamu na yo bulu kutu fils muteku mariage kitoko biso to ole la non Zifio to zwa tante bulu kutu événement ya munene za on a Paris ya Claude Moussaï ba tebeli ba benke l'homme des événements. L'homme des grands événements. Mais na oloba donc na yebiye toza ba petit azobetsa pas comme les autres s'il vous plaît lemba ngafura. Wana ba tebele kutu ya lemba misusu ba yebite. À l'époque azu Coca-Cola na maluku biso to okende yango avec Claude Moussaï donc tokozala un événement wana toza na décembre après matanga le 27 décembre. Le 27 décembre il y a Claude Moussaï. Toza on a lemba au grand complet bomoko biso tout Bari Mouladika Cheribet Tanzambi les descendants so ngola ta kitoko kokende gauche droite ite adresse eza moko luka mama Elodie Elonga mama Victoire donc comme on a Victoire Elonga ola ta kitoko eza la mariage eza l'anniversaire eza la fête nini n'importe quelle manifestation ya boulot ya nchik université partout eza na Congo eza la en Europe partout luka Elodie Elonga mama Victoire na pesi mbote to na ona Claudette Boloko bolamu na yo leke belé Claudette Boloko yeba ke bolamu epola kate faut toujours que ça la bolamu ba courage trop na papa chéri Jibin Piana grand frère propre vraiment ba courage trop na yo et puis na pesi joli menga Prince Jamal Mukuna na pesi pasteur Alain qui était grand frère propre na maman Laurette qui était témoin na ba condoléances na maman Laurette pas à éprouver na pesi ya José Ike Matembele na ma mère Mine Mbou maman Mokondi Bambote Belé na pesi Minette Simbu grand prêtre mère Bambote trop ma Minette le 31 ans na 2026 donc boya kokoko sera batute de la kisi ke biso to komaka un mot amnésique tous la capacité de gérer yo chura kaka siko ba bengana yo côté bonhomme c'est tellement na moni aux rappeurs mon côté sa père oh na moni le lopina le biso Balenciaga te makamona tina la propre yaya mais Balenciaga yango ba premier bana ba kende classe ozani Louis Vuitton yaya Sony elamba o Salomon la ta koleka mokili mobimba mais elamba oyo nini oyo Fleur Rose Alata eleki ya Salomon donc na makamwana te yaki makama ba Zifio Tunani ya ba José Dikreno bayaka ya ba papa yoyo oyambake chaque jour Trésor Ngando ya ba Nikens bayaka Trésor Ngando bambote trop ba José Dikreno bayaka bayakos kolo ba pièce bambote trop Zifio Tunani kolo ba pièce ba Vincent Bolenge ba Edobila ba Jojo Mouya wana Londres nizaka ya kubukana ba vena nga Didier Pele kwa papa Jani na bossa TV na ngwe salo Michel Ochudi na Angleterre pe auzela ipoza na matanga vena nga jam sorti d'usine mais tout ka bonanga na ba capella moni c'est la autre fois ça la pe bien nazwi eka teli solo na motema na ngai nalingi kozala peto pona yo
Yesu kamba bomoi na ngai sulu na nzela na yo tambwisaka biso ngolu na yo molimo na yo nkolo azala na ngai yangengisa bomoi na ngai solo tango iso ngana mona loboko na yo na bomoi na ngai nazwi ekateli na umela semo umbu na yo yozala nzambe ya libota na ngai pesa biso se motema moko nzela se moko yo Yesu tokolanda ngana minete tozwa ebombelo ya Yesu ya na ngai kimia na ngai elikya na ngai natiki na maboko na yo minete simwe natiki na maboko na yo Pasteur Alain Kitete osungola bande ko banga izulu na bilakeli mabe nazwi ekateli na umela semo umune yo yozala nzambe na libota na ngai. Il y a Pierre Bindar, les gars italiens. Amen. Donc c'est ça. Quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci Miguel, merci Nani Yambanga chaque jour. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau waka yau awa uzumuna kimbondo oh la Paris jela na oyeba saka mun ndazabo asaka so binne yula metro saka kabu korogo ya takota busaka busanga isa batani ngaba le bani kwanga
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non, yo somona te. Oh la kamate. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soki omoni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité